Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kisasa Nabiso in eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso kin eleki partout. Kisasa eleki partout. Mikuru meza bino pardon. Jima sala yolo karatakate. Yana benga gayo. Jima mokende. Umela. Bana kin. Ke bana jago zape so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima kendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango check au vandi. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso, bienvenue na rétro ya magazine na bino nazali na plaisir ya ko présenter bino. Hymne au repos des cœurs, à l'amour, à ce qu'il a de meilleur. Hymne aux montagnes de bonheur, oh, à ta peau sur mon cœur. Hymne au repos des cœurs, à l'amour, à ce qu'il a de meilleur. Hymne aux montagnes. L'image en communication, on la définit comme une représentation mentale de quelque chose. Est-ce que ingénieur, géomètre, topographe que vous êtes avez conscience de la représentation mentale ou de l'image que l'opinion publique a de votre profession? Étant communicateur, communicologue, spécialiste en communication, on dit aujourd'hui que le monde se retrouve comme un village planétaire. C'est-à-dire, si vous ne communiquez pas, si vous ne parlez pas de votre profession, si vous ne parlez pas de vous, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Et faites attention, même si vous ne le faites pas, sachez que quand les autres vont le faire, ils vont le faire à votre défaveur. C'est pour cela, je vous demande d'être présent dans les médias, même dans les réseaux sociaux, même dans les médias des masses, pour défendre ce que vous voulez par rapport à votre profession. Et c'est mon avis sur Ezali. Kendenge tomoni ba jeune ba ye belé ko soutenir mon kololoko ya lelo, c'est-à-dire naissance il y a ensemble il y a ba jeune oh ba sangani pour basala quelque chose pour la profession. Biso tozo sala effort ya ko lancer ya ko sa to sala effort ya ko benga baninga mususu poto kutana lelo. Mais effort à monene ezali o tozo sala siko, c'est-à-dire tozo lancer appel na bande ko na biso ba o baza libanda na ba o baza awa ba kokina nu kokotana na kati na biso te. Ba poussana ensemble to sala lelo komoko o eko permettre biso profession na biso ezwa valeur. Profession na biso ezala minimiser te na société. Profession na biso e mata batu pe ba lobela pe biso. Biso pe to se sentir à l'aise na kati ya profession. Donc biso tozo sala plus appel na ba jeune. Ba jeune ba lobi mboka nyonso etonga makana ba jeune. Jeunesse nde yango nde ezali etombolaka bendele ya mboka. Biso ba jeune ndenge to telemi tozali mukie mais to lingi ete ebele oyo déjà bazali banda bazoka biso baya ko soutenir eloko oyo pour que liboso tokosala oyo ezali ya minene. Biso initiative na biso eleki bien ngolu nzambe mais tozo sala appel na ba ingénieur géomètre topographe o bazali banda baya ba adhérer pour na métier na biso tomoni bien lelo tokoni na ba ordre ba avocat ba médecin ba juriste ma biso pe tolobi
toza pe na ordre na biso ya ba ingénieur géomètre topographe. Ya liboso na pesi bango longonia po bazui makanisi ya kitoko ya ko lobela musala na biso musala oyo biso topona ezali musala ya ingénieur géomètre topographe ezana ba filiale belé mais bakulutu na biso ba zwa penda tango ya ko lobela musala na biso te yango wana biso tokomi ko tepa mais lokola baleki oyo bayesima na biso bazwi likanisi ya komema musala na biso liboso il faut totia bango maboko. Mardi tolakisaki bino ndenge ba différents établissements ba organisaka département ya sciences de l'information et de la communication. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues. Kinshasa et l'équipe partout lelo magazine abino etambola kina ba école oyo ba formaka ba étudiants na sciences de l'information de la communication pour na koyeba quel type de professionnel ba formaka pour na ko répondre na besoin sur le marché. Nazali chef de travaux Ndomba Wandomba. Naza chef de travaux na faculté SSPA département RI. Bon awa communication eza na faculté SSPA donc sciences sociales politiques et administratives. Pour na kati ya faculté awa na bel campus organisera deux départements. Département RI na département ya SIC donc sciences de l'information et communication. Et awa toza plus to forma plus ba communicologue. Donc yango moni mingi net na awa toza plus na département to benga ngo département ya communication enfin ils ont la spécialisation en communication des organisations. Ou quand on dit organisation, tu dois plus se focaliser sur les entreprises, les institutions. Voilà. Communicologue, Azana, il peut notre format plus sur communicologue dans le sens il y a expert dans le cadre de l'entreprise. Mais un journaliste, il est plus limité aux médias. Voilà. Mais l'année prochaine, on va faire en sorte que tous à la faculté Nabiso, tous à la communication sociale, dans ce département, on pourra bien sûr former les journalistes. Tous à peine à faculté des sciences sociales, on a un département de communication sociale. Bon, au département de communication sociale, les a composé dans orientation mi-balé. Tous à la communication des organisations, tous à la journalisme. Mais le journalisme est éclaté en go depuis, je crois, 4 ans, 5 ans, est éclaté en go en deux. Tout un journalisme politique intérieur et puis journalisme politique extérieur. Tout ça qu'on formé tout le bas 3 catégories maintenant. Il y a 2 catégories de journalistes. Moi quand j'apprends le journalisme politique intérieur, moi sous parce que il fait ça le journalisme politique extérieur. Et puis tout ça peine bas au communicologue des organisations ou des entreprises. Bon on a besoin de préciser le parce que depuis longtemps nous suivons cette cacophonie par rapport à la sémantique. Hein, c'est-à-dire concept wana à communicologue, il y a beaucoup de confusion ici. Nous devons retenir d'abord que communicologue azali, hein, journaliste pas un communicologue. Vous comprenez? Et ça des orientation na kati ya musela ko se différencier. Pour journaliste aza peut apprendre communication na cursus naie, mais aza plutôt na objectif aza kolanda. Ya aza siko community mopandi sango, soit na makambetali mbo na kati ya mboka ou bien mopandisa na makambetali libanda ya mboka. Et puis ba oyo bazali pe kotala net fonctionnement ya ba entreprise na biso na kati ya mboka bazali pe. Donc ezali na niveau ya musala de différence ezali. Mais bango tout baza ba communicologue. Moi na biso soko côté ya première année, deuxième année na troisième année tant bazali ko silisa akzali nanu journaliste reporter. Babinyango en tronc commun. Bango no so ba ko yekola nanu. Et puis quand on va former un journaliste reporter, on a un certain nombre d'éléments de base où il faut permettre ce qui aligne la science de l'information, ce qui aligne la seulement science et la communication. Pour Mibale, nous sommes Mibale et Zali na Bokeseni. Batouma Mabon a la communication. Mais communication et information, ils allaient dans mon côté. Information zali ko kende mingi na moto ya ko kende ko zwa mayele ou bien makambo eza koleka zinga na ye
akamata atiango apesa yango forme oyo moto oyo asalaka journalisme te aza na milieu te ayi kozwa yango mpo aconsommer yango ezala makambo ya koleka na monde ya football journaliste akokende azwi information wana akosala ye nde moto akomema yango mpo moto azali mosika à travers technique ezali moto akoka kozwa yango soit asali yango na presse écrite soit asali yango na radio banani yali mingi lelo mpe internet ekomi yango wana komona journaliste na bayi bakosala multimédia epai na biso bango nyonso bali na science ya information mpo bango bazali bato bakozwa makambo mpona kopesa yango bakokabola mayele wana na bato mpo bato nyonso bayeba mais forme ya kopesa yango na bato ekeseni moto wana na multimédia tolobi multimédia avant kosala mpe journalisme mais kosala journalisme yango akoleka koutiliser eloko toyobenga lelo par exemple informatique département de communication ezali esika toka préparer bato pour moni moto esika afandi na milieu nini na lobi ya famille na lobi na ba compagnie na lobi na mangomba il faut qu'organiser eloko babengi communication ezali ndenge nini ngai na yo tokoki kokabola mayele tokoki kokabola eloko toza nango na moto ndenge nini nayi kokende lelo nakende kosolola na bamama oyo basalaka bilanga soki baya na posa nakende koyebisa bango ndenge nini basalaka posa na mosala epesa bambuma ya malamu il faut nayeba eloko babengi communication nakende koloba na bamama wana ndenge moko te ntango nakosola na baprofesseur ya université obe ntango nakosola na bato bakoteka biloko na wenze bolandi ndenge bango moko bapesi baexplication na micro na biso ya KNB mais biso tokosenga vu la divergence oyo toconstate en terme ya baformation et puis ya type ya baprofessionnel oyo différents établissements ezali koforme soki séminaire moko ekoki kosalama oyo ekosangisa bainstitut nyonso ya science de l'information et de la communication Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya mercredi to proposer ki bino ndenge bakino ba réagissaki par rapport ya mauvais comportement ya ba marâtre oyo bazaka na habitude ya konyokola bana bambanda na bango. ezali normal te injustice etike ya kolela na nyoyoka ye etike ya mpamba na nyokanga ulela na ngai suka. Kinshasa et l'équipe partout le lot magazine a bien s'intéresser na comportement ya mabeo la plupart ya ba marâtre bazara nango ya konyokola ka bana bambanda na bango boka bakinyo ndenge ba réagir. ezaka ko l'esprit moko baswana bazara wana ndoki parce que na koloba ndenge wana parce que moi na mobile no aboti balika aboti na mwasi msusu baza makili ya mobile na yo lingi kaka oyo yo oyo bimina libumu na yo mais oyo ya mwasi msusu lingi eponani olingi mama nete me mwana azali mwana mobali na mwana na yo foko linga yo bana wana baza bana nanga soki bayaki na mokili ezali ponga na lingaki soki ezalaki na problème moko yaki ke ngala mama la bango to kabwala ou soit mama la bango akufi batikali na ngai c'est mon sang baza bana oya ngai tant que za na kata ndaku na ngai comme moi si na ngai do akolinga pe bana na ngai lokola ya ye boyoki bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro ya KNB biso conseil oyo tokopesa na ba marâtre oyo bazaka na habitude ya konyokola bana bambanda il faut botika parce que eza malamu te lelo ozonyokola mwana mbanda avenir oyo yebi te peut-être bana wana nde bakosunga oyo et puis makila ozali kosurkile na baveni ya bana mbanda wana yango mpe ezali kosurkile na bana oyo boti parce que bazali bana ya papa moko mbanda na oyo ezali peut-être maman na bango eza bana te en tout cas bana bazala bango ba innocent faut pas kokomisa bango rival na yo Kinshasa et l'équipe partout. Jeudi 18 mai tolakisaki bino ndenge ndeko Eliezer oyo azali moko ya bapandisango expliquaki biso ndenge makambo ezali koderoule na Lubumbashi na affaire Katumbi parce que ye azalaki sur place. Kinshasa l'équipe partout le lot tozana avenue Itaga na commune Kinshasa et pas iwa pito ko solola nandeko Eliezer ameka ko retracer le biso nano ba audition nyonso oyo et salamaki
par rapport à l'affaire de Moïse Katumbi parce que hier azalaki présent dans Lubumbashi. Eloko liboso oyo ememaki biso tokende na Lubumbashi. Procès komaki médiatique bien que les droits reconnaissent qu'il faut faire la publicité, il y a pas procédure pour que bato bayebaka. Mais c'est un procès qui a été annoncé à travers le média que nous sommes par le ministre de la Justice. Lundi tobimi pour un procès ndenge bomonaki ngai nazalaki liboso ya résidence na ye bango bazana kati bazobima nga nazosala introduction nanga Moïse akoti na mutuka ye na ba député oyo bayaki ko soutenir ye mutuka liboso ya mibale nde biso tokotaki na bandeko na ye toke au procès tangu tokomi kuna certainement na nzela babare nzela et pas population balobi na ye yoko kende yo moko te il faut biso tokitika yo nde tobandi koya full ti kuna tango akoti j'ai d'abord félicité professionnalisme à la police mokolo liboso na tongo parce que ya liboso na constataki que quel que soit full wana ezalaki police baye ko disperser batu sans que babeta mbongo sans que babeta gaz lacrymogène professionnel vraiment. Mais pendant que Moïse azaki na kati to moni dispositif omoni biso to mesana ba procès ba politicien ana kisasa to moni dispositif moko ba bandi ba du musika ba yiko tia soki oui JP à la police. On a compris qu'il y avait quelque chose. Au même moment tu apprendre que balingi ba transférer. Mais photo oyo ba tiaka na réseaux sociaux ezaki à Lokuta. Oya que Moïse Katumbi j'étais dans une Jeep vers une destination inconnue eza Lokuta. Wana bakanga ka robot 100%. Oya Mazembe. De bakanga ka bakenaye. Mais Moïse était dedans, banleva qui était. Tia yeko bima 18h, mais ce qui m'a étonné, mokolo Moïse azobima, eza foule. Mutu azala kate. Même biso ba journaliste ba tiaka biso mu panzer moko bazo tindika biso. C'est comme ça que la journée, on a failli m'enlever. J'ai été sauvé grâce à la solidarité à Bandekonanga, ba journaliste à Lubumbashi.